Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Na toutes les questions oyo parce que batu ebele ba chrétien ebele na ba soi-disant chrétien ba ko sumuka na yango pour rien. Frère José Nzita champion mutu oyo comme kenda nsango. Quand on parle de la musique chrétienne soko tangi José Nzita c'est que ba opérer 1000 fois sans anesthésie même place. Batu bazo so kosumuka ba sumuki. Pourquoi frère José Nzita a betaki na salle Saint James oya Kofi Olomide eza mabe chrétien a robeta na salle wana te Kofi Olomide azandoki Kofi Olomide mutaba science Kofi Olomide azaboye na boye wana ezali maloba ya ba chrétien na ba soi-disant chrétien oba ko benga ngai yango na ko kanga mutema te na yakiti na source frère José Nzita bandeko no ba chrétien balobi bongo okoyano la bango nini. La Bible nous interdit de juger. Ne jugez point afin que tu ne sois pas aussi toi-même jugé. Ngai nako lo balikambote onazalango sur te. La Bible dit tout ce qui n'est pas une fournie d'une conviction est péché. Tango ozo lo balikambo sans conviction ozo sumuka. To traitera bango ya bandoki. C'est vrai. Ndebolo ba bandoki. Mais mutu moko te asi amona esika mutu wala osala kindoki. Ngai moko na mona na ngai na mutu esika Kofi to wera to nani asala kindoki. Alors mutako ye bango eza mutu peut-être ye moko awuta kuna ayebisa biso azandenge nini mais ngai na yebi yango te. Ami baleza boy. Christ soko ayeba ke Satan azaki na mokili e kaza obanga Satana. Jésus ngai ya na ete pour ngaka banga diabolo. Mais lokola Yesu aza mokili nde ayaki awa po asilisa misala ya Satana. Ye ayaki awa nini pona kwa bolure ngoya ya Satana. Ko pesa biso bokonzi likolo ya Satana. Soki ya solo baza bandoki. Biso za bana na Nzambe. Nzambe lobi, je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Alobi et rien ne pourra vous nuire. Ndeko pegi. Soki mutalobi rien. Et tika de l'oronine. Et l'oroté. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.